Frère Michael, téléphone est en la poche. Et toi, qui l'autre est parce que le bail des femmes de nuit, mari de nuit, tout comme la sorcellerie, tout ça, koba. Et là, quand l'esprit a battu à bon, bateau, il y a un conscient, qui non, na la qui na l'autre, na suba, na sutura boué, puis na subi. Non, ce sont des esprits où étant mon la monga, où est la kaiboutou. Au moins, la maman, na l'autre, il loko, mais moi, la zobo, on sait le loko, on a. Et ça, la boulot, ils ont salement. Fréquemment dans ma vie courante ya mikolo mais et bien là dans nzambe ba comprendre ya ngote mais la pamba sirène o ba pesinga il faut que ba sirène wana sani na panza bango bisika na bisika pa sani ba sala musala pour le monde moi na jouer l'école ils avaient problème ils avaient des problèmes mais le comment moi na ba jouer bon ça na moi na rassembler tous les jouets à tango na sac à quelle école parce que la mutu to zoya ko sala ba peine na biso notamment to ben na to bisi ke no ko lokela biso kamano wana o azo ki ba jouer na yo aya na kata monde na biso na kata témoignage na ko ba au Shijomani donc au Shijomani ezali ko zwa enveloppe mususu ya kindoki ola itamwana le ba chaque esprit eza na kata nzoto mutu eza na peine na yango sortir ba carrefour tout ezala kata commune akaruka la place des artistes yeba ezala na ba pouvoir mingi obondoki et yaka na butu chaque partie bazala na ordre na bango ba pesa bango et pas eloko Lucifer papa ezala na zala pena c'est zala na boké bi place na lelo bila koto so mati fami mwana boso na kata foyer na kindoki azala n'importe ça makasi pour le salir donc on est que lorsque nous jouons à moi le bosso il y a pas limite tout ça dans la ciment matifani ils ont limite tout au bébé maman zo na ngai au bon ça peut être sous-vêtement au bon ça peut être soutien en tout cas ils ont boulot comme il faut vraiment le nzambe fait même le salam talibé donc na kata mutalibé matifani et bon mana minimo mususu on a bouté tika mutalibé et ben ça opération mususu est-ce que ceux qui déjà moi naza kindoki va pese kindoki déjà va salele akuta na ndoki mususu ndoki hapa ko pese kindoki mususu mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Shalom chez vous, peuple de Dieu, les amoureux de Jésus, aussi ceux-là qui aiment le Nazaréen. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Restez branchés. Jour pour jour, Jésus revient bientôt. Jour pour jour, les Nazaréens totalisent ces 7 ans. Nous vous invitons et je vous dédie ces cantiques à travers cette émission pour glorifier le Seigneur. Donc, tout le monde des gens Nzambe, la circonstance où il y a 7 ans les Nazaréens. Mais prions que le Seigneur accorde la paix dans les Nazaréens parce que à chaque anniversaire les Nazaréens, à chaque événement où il y a les Nazaréens, il y a Kanaba vent, il y a turbulence. Alors cette année, prions que le Seigneur accorde la paix au sang des Nazaréens. Bienvenue dans cette émission témoignage. Puisque votre maman de beaucoup d'ensemble va expérimenter ma caméra moyenne satana. D'habitude, à gauche droite, tu es la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu. Pour Babé Tamasola, je reçois notre bien-aimé du frère Michael Baby autrefois. Na émission pour Babé Telepso, continuité toujours, il y a comment Babanda qui transmettre la sorcellerie et pas il y a Bana Misala, il y a Molili. Et puis ça y a intelligence, il y a qu'à s'en sortir et puis il y a qu'à Mickey Bissap aussi, il y a qu'à bonder là sérieusement. Mais à travers ces cantiques, il y a ça tous on rapporte puis sa frère Michael autrefois Baby. Bambote. Yves Bolofa derrière la caméra, Alain Kiakala, à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo.
lakisa maboko na yo. Sakat, sakat, on y va. Ah, Salaboye, Salaboye, Assis sur son trône, Salaboye. On y va. assis sur son trône, Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. son trône, Yesu azaya kofanda. On y va. assis sur son trône, Afandi, 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 afandi. assis sur son trône, Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. assis sur son trône, Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 non sans comme un bondit, Gatela. 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 non sans comme un bondit, Kaka. Kaka. non sans comme un bondit, Yambalo ya taba ministre bakokata. non sans comme un bondit, Nazolo bakatela ye le sako. Gatela ye le sako. comme un bondit, Gatela. 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 non sans comme un De retour sur ce plateau, merci Yves Bolofa et Alain Kiakala. Quand on a dédié directement à mon papa, Papa Guy, là-bas là, maman Laurien, là-bas là, on a dédié à maman Foura, Tabou, na papa Kaïs, à mon papa, à moi-même, na ba petit nyonso, bazanandako, na dédié à lisusu na oya saleli maman nanga bolamo nzambe na lola, oya saleli maman nanga Betty Kokele à l'occasion ya bolamo wana oya bikisi yo maman na lingi à ce que le sac comme conduit ça vraiment partage na yo. Donc de big salutations na yo maman Betty Kokele na papa Théo. Pour la nuit maman m'a dit que Bani, la maman de la princesse de l'Éternel, depuis Londres, I love you so much, mommy. God bless you. À ma sœur de chaque instant, de tous les jours, ma sœur jumelle, Nikab, depuis les États-Unis, aussi maman générale, Nathalie Moussibou, maman Nathan, ma big salutation. La prophétesse Mariam en France, et puis maman Marie-Claire Karawa, ma big salutation. Je regarde mon invité du jour, c'est le frère Michael. Shalom. Shalom Tiffany. Bonne santé. Santé za malamu na ngolu ya Nzambe. Tala keso kutana lisusu na mukolo ya lelo, c'est que merveille Nzambe zali toujours continuer kati na biso. Merveille Nzambe. Oui, bikamona ezo continuer. Donc kutana lisusu lelo. Frère Michael, téléphone est dans la poche. Et toi qui l'as tenu au chébé. Ma téléphone, ma Tiffany le bien téléphone bon. Na bana bon na pesi ba ndeko nyonso zuli bakula ko tala biso encore na journée ya lelo mbote ba maman nyonso bazali ko soutenir nga na ba prière ba papa na nga na baya na ngai nyonso zolanda biso to pesi bino na mbote. Ma téléphone ya le téléphone bobi ke na moment de témoignage to baka le ko il faut na moi sous forme ba garde fou moi ba biloko oyo osala kino ba tumsuba ba ndo benga ngai pona ko tsanga ba ninga ba ya banzela msusu ya mabe o meki ba pexer téléphone mais pour l'instant ça téléphone na mate parce que toujours c'est la longue mais téléphone ils ont vraiment beaucoup de pesa pe ba nzambe numéro mais tu pour la boue parce que non c'est là on attend mais exactement on pesa pas de numéro qui mettre benga mais sur le téléphone on pesa ba nzambe numéro merci. Merci frère Michael, toujours Koba toujours na continuité il y a parce que le bail de la femme de nuit, mari de nuit, tout comme la sorcellerie, toujours Koba na tikeli ongo. Merci na pesa encore Nzambe, merci oyo. A pesa encore makasi na telemel susu liboso ya libota na ye etina loba makambo oyo na monaki pe na loba yango pona bana Nzambe base la penza na maeli. Mamozala na ngai na lobaki soki ba question zali il faut tinga kango avant to ban émission bien avant 2 jours ou tinga question pour matifana zwata ya komeka ko poser yango pona to baneni ni le ko pesa no ba résultat na. Et alors on a comment dans moment on a malé ko expliquer likamotali kindoki o ezali inconscient na kindoki en volume kindoki ezali
inconscient là qui donc aux alliés conscients na pesa qui déjà ba détail non maintenant alors mais un peu ozonga mingi parce que dans la question mo retourner ngolobi est-ce que ozolo bilaka la mingi bana mike alors pourquoi pas te bana msusu ya ba mikolo ba obe comme déjà na ba âge avancé Matifani au moins on est le problème qui ndoki aux alliés conscients lorsque tout ça la transmission au moins la modalité na oya bana na oya mikolo et c'est un peu différent au moins la mukolo mususu na témoigner na émission na ko sala dernièrement na manière que le sur les plans il y a batu mususu moins na âge moko ba mukolo avant jusqu'à présent on continue même si au subalanda kuna bango au moins la peine même si le subalanda kuna bango mais qui na tinanda ko ya libala et vous continuez à aller libala pe muto ba uzana nayi ano comprendre eloko wana donc amona ngolo la zelo komoko ya normal OK yeta ngozomona eloko wana za normal ezali teke parce que le lingezali mais ezali esprit o koti na kati ya moi si wana ndezali ko sala nini keno et attirer quelque chose moi souligner la mettre azo trouver au normal et là la kati esprit ya batu ya bongo batu bazaka kindoke conscient bi keno na lala ki na loti na suba na sutuka boye pe na subi non ce sont des esprits o tambola kana ngonga o ezala ka butu au moins na qui dans le bec c'est les plats ya bana au moins même chose moi la lani na butu mais moi la zobeta masolo o ba bande ko sala même chose na moi même chose moi autant même si ba komba ba kamane o bazana na l'école alors pourquoi le phénomène est tout la même c'est parce que na kati ya esprit ya mutu tant dans le bec c'est les plats ya ba femme de nunabi il faut tozwa image oyo mutu na yo be makanisi na yo eza yango pour notre temps monsieur on sa image na esprit oyo to pesa e ba na diriger mais oza la facilité esprit na efanda na kati okomona mutu azokola un moment donné au moins na kana ba comportement mobo mais comme na moment moment comme ko atteindre net na ba âge mingi ya puberté au moins na mwana komi insupportable au moins na mwana maman na tinga loko mais mwana zo ba ko sala loko na peut-être comme même si en présence même si il y a papa na bango zawana au même na kati bana ya bongo Matifani lorsque tu transmettre et ba biloko wana na bo sala bité ko lobela si les plans il y a 3 temps na qui ta 9h na qui ta 12h na qui ta 15h et alors si les plans bata wana yeba ke muntu au esprit au biso le quotidien na kati ou soit bien esprit qui est conscient mais azo baté que non biso le c'est la nzoto na ye au moins so bi papa na nzoto na ko telemela maman moi maman je tina moi na kino zo mongo ça la wenzi o rolam mais moi na mtu mwana bani ko bude mwana bani ko vimba na mwana ko mukolo ba kambulu ko mutalo ba ngona se ya mongo au moins lorsque moi na no baluka maman so la meki ko luka a se réagir directement il faut esprit ya neza ya kati na wana so c'est les ya kati na au moins so la mwana meko tala regard et papa et ba directement papa face à lui attaquer directement maman et ça la biloko mo ezo salima fréquemment dans ma vie courante ya mikolo mais et bela ba na nzambe ba comprendre yango te ngena lo ba ki susu be Matifani si le plan o mwana akomi ko koma ki ndoki o yemo o abandi ko yeba okomona eza la différence entre kindoki o ba kindoki ya mokolo o comme ça batu kizengi na mso ba o kindoki ya mwana moke motu atika yango te parce que kena yango tina suka et ça penza bon si le plan eux ils la kata bondoki au moins lorsque biso la témoignage na lorsque na ba que non ba pesa ba sirène belé mais le pas ba sirène o ba pesa il faut ba sirène wana sani na panza bon bisika na bisika pa sani ba sala musala donc au moins moi si o ça déjà kindoki o ya banda ko kola na yango peut-être ko zo yango api na le bala ki ba maman zo na biso na le bala ki bloko mo belé na le bala ki mingi ba to ba teka bloko mingi na ba kati be école le bala ki bloko wana le bala ki mingi pe ezali soit surveillant pe école akoko pour ça ba biloko bongo azala kindoki na ye au moins na mettre à l'époque la biso ba ndeko ça la ba gratana le gratana ezali susté le koma ba maman ça ba ji ba kanga ba chasser ba za ko ndeko teke la bande o ba kanga ba ji mais na kati ba jeune ba kanga so que maman na teke la bande biloko na kati école so que non azala mission na kati école wana il faut azwa bande ou bien ndeti biso ba ndeko tina biso qui est l'école nous commence 5 personnes 10 100 qui ne ba ya pa na yo et là on est na bande non même la balle rien que babiloko oyo to sala même si la niveau kindoki to même la biloko na ko même si va jouer Matifani kala ezalaki pour le monde moi na jouer à l'école ezalaki problème ils avaient des problèmes mais le comment moi na jouer bon ça on a moi na rassembler tous les jouets à tirer la salle à quelle école mais quand le temps ba que nous ça là biso quoi to na ko ba famille wana to que moi na on déjà kata kindoki déjà au début sur le pesa e biloko ya zo makuna ezaba biloko oyo biso ça ni no la le ko to ko so na susu ba na msuba ko na kata relation na biso au moins moi na ba ya recré ba no ça na baninga ya la kati na biso zo contrôler déjà esprit na ye ye ba ta na ko pesa muninga na ka bele jouer ba muninga na monter ba
ayiba ki jouer na biso to mona lorsque to mona e comme la butu lorsque la butu to zoya ko sala ba peine na biso neta to benga to bisi ke no ko lokela biso kamano wana o azo ki ba jouer na yo aya na kata monde na biso et la pesa ba modalité ni to ko ba modalité na me ko lobela ezali mingi neti ba maman olamba ka libanda olamba siso olamba otiki poussière moto ou soit il bosso à porte na ko bena et la porte ya lipongo entrée direct bozora la msusu ba chasser botie ba salité ezali ba place au biso dans to ko mela ezali wa site d'arriver na biso à partir ya chute d'arriver wana matifani na monde bondoki miri o ezala ka te na kata témoignage na lobela kango mais o ezala ka te surtout ceux qui baza na nzambe de donc biso ko te makuna directement to mona ndaku mane ba balani et autant que na sala évocation de sala so mwana wana azali ti ba ka o makileze makasi o mona lorsque vous avez une vocation au moins vous avez une vocation maman zela ndangai la msusu bolala boye et comme ya katata butu mwana gani abandi kolela bino tu boye pembela mwana botu na mwana nini o ele côté o le mo prier te besoin na pongi et ça va partir de l'esprit au biso te mil banda to ça la incarnation to ça besoin de misa molimo ya mwana na ya libanda et alors molimo ya mwana na oto ya libanda azala na kindoki o biso PC d'abord parce que azala élément la biso élément azala ngo ezali jouer ya mwana o biso tient déjà la possession ya kindoki mais azala na PC il faut que biso te ngaye parce que côté na kati ya lycée la biso mati vani au moins lorsque ba évocation là malgré moi ko tanga ba prière on ezate au moins lorsque tu sois na kati ba évocation na mi banda ko ça ba évocation évocation de la message la mati famille au moins on appelle la butu au moins on la butu mais un mot là c'est soulager banda au moins la banda mais mati famille chaque heure au moins on heure à 2 heures ou bien 1 heure ce que moni neti na butu ba nia ou ba noni ba le ba sangani esika moko ou bien kuti ba famille ba ça mouvement monté ou ce to kuti bango moko kuna zolela moko to zolela yeba ezaba simo significatif baniao donc parce que wana yo to yebimi na moment où tu sais que l'incarnation déjà moi na on déjà qui jouer to ça la personne que même na to personne le véritable document to va me soulever le comment to personne que to le salir là même na buto to de tenu de ça porte tu veux la porte ah ou bien point à celui moi ba fufu ba lamba ki tikala ki wana biso to ya place wana maintenant comme déjà place de cette évocation ceux qui maman la carte là abani le sentiment de moment on se dit là c'est soulager le banda mais ceux qui maman bouton le dimi au moins ba nia ou soit ba nia ba faire de cette porte là ou soit ba nia ba ko ba tol ou bien la nia ba tol de cette temps là maman ke ba za ba présence ya ba nia ça ba ange physique au nzamba satana abana ko pesa biso ba aspect wana pour le comprendre te au moment na mati fa no papa mo ko le bina alubaka bi na lali na butu na moni na zolo tamiao mais la bimi bana ba moni na zili banga na bamba niao ne watololi na niao wa fonu na kolobi ozobenga na mpang oyayo papa wana akuma baba za événement moko seulement na côté la biso kuna la limité et là la kati ya bino ba matifani lorsque tu benga na siko mwana soso di esprit na ebimi et là liboso il faut to ste ba na siko côté d'abord na kati ba mai autre baki na kati ya témoignage na ko ba au shijomani donc au shijomani ezali kozwa enveloppe mususu ya kindoki olaita mwana lokola bango ezali kindoki oyo ya modalité mususu lokola na côté ya kedojo te directement kindoki wana zo ko lati sewana il faut la te kindoki ya mutu na lete kindoki ya matoni na lete kindoki ya misu na lete kindoki ya oloba donc babino wana tout on wana opesa mwana na ya bongo za élément pourquoi la zana parce que on la zana ngo ezali ba calcus o déjà ba tsanga ba mutu dans le moment où nous sommes dans le benga ye ba tfani yeba chaque esprit ezala katsa nzoto mutu ezala appel nango chaque esprit ozobuta libanda ozokota na ndako bien sote nimisa molimo mutu ezala lolenge mpe na façon nini babengela kango okomona lorsque lobela sur le plan ya bapouvoir oyo tobayaki bapouvoir ya concentration 3 personnes basimbani omona tosimbani wana tozali kosala sikoyo bainvocation ya biso soki mwana wana bimi akobima lolenge kaka ndenge alayelaki kuna tiki na ye poso na ye biso esali nini toretire mwana mama akoloba te keno mwana na ngai alalaka mingi na moi mais la buto moi ko la la tala la mutim ngoma surtout ko sur pam na bi mama mwana ko kota déjà bana déjà le mwana makamwa kindoki donc na buto pona lala et comme la mwana muke pasi pourquoi il comme passe parce que mwana muke na kata bondoki o déjà mwana yebi na ba réunion to ko sa toujours ba mike to ko sa toujours ba mike ni au moment to mi sa aspect yelo ko mususu ya mon meta mon o mbwa mais o ko zamba te zali mutu ni bimba o biso sa ni to pesi et na kata bondoki o min to la ka bana mama ezabile mutu la bana na butu o mona ba mike to pesa ba jouer na butu mona mo mike to ni mama ba jouer ba fois ba jaro sakan après les séances de style to ya zo la ngoma o 3h du matin les places au square to
fanda pona ko sala ba cérémonie alors ba cérémonie mingi to sala ka mingi na bondoki abana to préférer mingi place mingi na sala mingi ezalaki na koto ba ronga bango les places des artistes ezali place wana biso ba tona okuta na mingi wana alors na kati ya loboko wana ezali ba pouvoir mususu oya ba musicien mususu pe o ba réveiller pe na mukili o ezali ba rencontre mususu ba na sala place wana si je me trompe pas sortir ba carrefour tout ezala kata commune na kaoka place des artistes yeba ezala ka na ba pouvoir mingi obondoki et yaka na butu chaque partie bazala na ordre na bango ba pesa bango et pas moko Lucifer et ya ba différence seulement ba set au moment kati ya ba tumsusu ba bima ya lenge na lenge lorsque biso ba na bana na butu place wa matifani au moment mwana o tenir na butu place wana au moment esprit na d'abord ya moto be matifani so bizali première sortie ya mwana au moment monimo mwana za faible monimo mwana donc besoin de mailler mais au moment moi on a position la position autre c'est la position une position atomique moi on a position là maintenant tout on peut se dire moi on a joué ou bien soit la récréation ou bien soit le place maman qui est là moi là tiki moi on s'arrête na buzoba moi on a besoin faire na boto benye moi mo famille là pesa eloko boy ou bien pesa eloko boy maman zo la ngai kindoki o biso tika ki na suka avant to koma boy totikali ko moi te sele susu ba biloko za kilo ba bombo ba biscuit ba bombo biscuit totikali ko wa sadaka mais biloko mingi to ko sele ezaki ba jouer ezaki ba jeu de lumière ou soit ba jeu o ba torche ya mikena ya ono mingi to ko pesa ban et la temps de pesa moi na biloko wana premier jour to mini wana deuxième jour ezali ko jour o biso no ko kutana maintenant pona ba poser sur moi na loboko lorsque ba poser moi loboko ezali poser le bon ka tomate maintenant ezali de la transmission to ça la il faut to envelopper na élément tout tant to envelopper l'élément même normalement moi on sali azongi lorsque moi na zongi na kati ya groupe de document vani ezaka département par département au moment moi na tango il faut d'abord le local bosso information na kuna bango papa zo na na zala pena c'est zalam na boki bi place na le bila koto au comment chaque mois na o biso de zui azana ordre o ça para bango a commettre biso ni solo ni na kuna bango maman na zo na ngai eza masolo msusu bebe tala papa il faut bana basa un peu mopanzi eza li comme super le kilabu na ndao avant de banda ko lobele ngo bana nyoso bayoka il faut vous appeler moi d'esprit à discernement na ko pourquoi le libongo et alors moi na autre zo menga na liboso matifani il faut to bana ndako na bango basa combien au moins moi nous prenons ça pour bana biso za 5 yoza 40e so bana beti mwana liboso matifani mwana liboso na kata foyer na kindoki azara l'impact ça makasi pour biso salila donc on dit que non seulement besoin à moi le bosso il y a pas limite tout ça dans la ciment matifani ils ont limite tout obéba moto de la carte limite faire la moto o nzamata ni lobo mais ce que on moi la souka ce que moi la souka so moi la souka to moi la souka la partie à moi la souka ba l'administration d'éléments valables pour la famille au moins moi la souka to c'est papa na salani o papa na biso asala musala bu asala place bu asala musala asala la place bu OK ça va to même chose marque ba biloko mingi o ba basi basela la soit ba rouge à lèvres to za rouge à lèvres ba ndo na so ba bango rouge à lèvres moto o dantan rouge à lèvres dantan et ba la sortie na déjà flèche pour banda et là ba va flèche na matifani ba ko mo mwana na kata loboko na lebela c'est le plan il y a loboko na lebela c'est le plan il y a puissance il y a mero la puissance il y a valeur cachée o ba ta ndokine ba la vie à moto ou soit ba on va révéler ne ba mona et alors lorsque maintenant moi na c'est non papa ça c'est la place bo une mission de bosso il faut d'abord déstabiliser famille wana et là muto ngene déstabiliser famille biso to ba tenge ba appui mais muto ko la clé pour ba no saba makamba to ba famille ko ma parter et ça moi na yimoko moi na dezo de la na za moi na auto ça la kindoki inconscient na ça la kindoki o ya yebi akota ka réunion avec ka repas na ba kinyos et là donc ça c'est bloc on a pensé que yelo les aboué caché à personne rouge à lèvres yango proposer la ngai peut-être aux araka la moi musala moko ba ndeko sala musala ni katana kabo ko le batika ndoki ba lokinga bango nyoso là msu mutalokio ezaka mwa ndako mutu msu pa ko ka yo zapeka mwana musala o aya na ndako na bino azala ki ndoki conseil ba bate mais lorsque azo côté pa na bino a commis directement caméra et pas ba kamolili parce que il y a une moitié de bassin la raté mais aussi le monsieur au tient là on le monsieur na binde qui est conscient wana a vous allez nous ça comme nous bon normal on maman c'est les amis on le monsieur directement d'information pour te donner pour déstabiliser ndako wana mais à partir wana moi na mesko ko ça so nini to zo papa o papa na sa place à bien papa na sa maman ti famille moi na muke so bazo ki ndogi pour ko ba ba si la raté parce que biloko o moi na mona kana mutu na o mukili o a tu la mona mote
yango tozala na facilité kopona mingi bana mike na kati ya bondoki parce que oyo nyonso toyolobela mwana moke asala nini aosalelaka kuna mona ani kuna mona mama bemele la mosusu batrain bele ya batgv wana la mosusu atala ngo na tv mais bamoko mpe komemela bango bamonde spirituel omona pene bamwana mnamona meme ndako étage bamakambo ya bien bamindele bavoiture tout omona mpe beso bia komi mwa bascience par science mpe komi koeleve omona mpe na monde ya butu ya bondoki bapesi mpe ndako bapesi mpe mwasi mwana afandaka kuna. Mais comment vous expliquer lorsque mwana koti ama moke mara yebisa bino ke kuna nga na bota nanga na bala mais na monde oyo ama moke o expliquer ndeni salema ndeni. Oui, place à l'encoma parce que il faut le là que moi babou makasi makasi là Tiffany place à l'encoma il y a un moment temps là que nous allons so bina okoma alisuta. OK donc quand mbele lo bala ngala témoignage okoma ti lelo otikali ko koma te okenda déjà. Ma Tiffany na ba eloko moko na bi mingi ya koloba ezali koma na on na koma lelo. Donc mwana azamwana muke mwana bale abigeno bakanya ki ngidira ba pasteur misusu balobaka bakanya bosala nini ote na mwana na bana na ngai ndeko na sababu za ndawa bana na ngai maintenant le monde oyo eza bo moto bo na Tiffany eza biloko oyo ata yo moso talibo ba ne kompa kilo mwana oyo ndeko bakanya ndoki azala bana omona ba misusu ba pembe mwana za soki mwana botami ndeza mwana botami mama to le vindi oya bana misusu ba teke ndeza na âge na puberté mais makambo azosala na butu ndenge azomelisa bana wana ndenge sur le plan physique boye soki motala mwana comportement nakomona kosamba mwa mikolo mwa mikolo ndenge baotinda ye ko azolude akome mwa babiloko mongo aosala comme siki ene ndako papa kome mwa mobali na ye ya kome okola mwasi ya papa donc babiloko wana ntango banda omona o soit omona biloko mosusu na Tiffany na plan ya cuisine omona soki ekomi neti bajour ya kolamba omona so alambi biloko bato biloko yango toyolia mais tout comme mettre bien té donc pourquoi c'est le même parce que réclamation à monde des ténèbres et c'est là quand la nini na monde mukilazali il faut zonga la peine monde wana butu ban la foba mela ban la foba lia ban la foba sokola nde ezalaka mais à partir de cela maintenant Tiffany tant on te besoin siko mwana ya bongo to peto tuye papa la bino asala kanini ote papa na ça la place ba ça la place et bien maman on maman ça la place ba ça la place OK il faut maintenant après le 7e jour là il faut biso que ça tout ça descente et la descente ça faire la descente oh biso mo faut ça so ni to pénétrer na kata ndako et là on va pénétrer na kata ndako il faut yé mwana oh pour pesa kingo to ayebi kelo ngonga oh na ça makambo il faut d'abord azani azala hôtel pourquoi ça hôtel parce que yé même ça la formule la famille biso de ko wana bindoko la biso de na mettre tout telemi mais ce bien pesi biso accepter to kotate parce que pouvoir mieux c'est ça coordonner pas na ye parce que yene mta administration papa na bango yene mta administration maman na bango yene mta administration na baleki na ye alors bon moi na na bila ke elle yango ko kima Tiffany na ba c'est le plan ya bangonga na ba bandeko bangonga za ba 5h na bangonga msusu ya rappel ba minuit et donc on a 5h au total 5h et beta avant et beta après mais les premiers nous beta magaza ngwa mini o ndoki nyoso atala la ngeni il faut ka ngwa wale beti donc dans tout le temps les autres différents ngwa o ya dojo beta 3 mais ngwa kindoki ne nous abana kindoki beta mambala moko ibaka kuna ne beta mabino tout on va le sentir non ah nzoto zo tikala moni moni sa ni elle a pas une autre état moni moni ah ni na teni o ba na on tena mutakala kala ni ba wote mala bimabongo elle a so ko na kata ba siasa ba ni ko évoluer ni to ko so poso nyama ba saleli la maolata ou soit to tini kala mwana na ndoki so ki pe to meke mama ba waza la semence to c'est que ni la kata na ko na bino maman zo la ngai au bon ça peut être sous-vêtement au bon ça peut être soutien en tout cas et ça ba biloko moko il faut vraiment le nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabino Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, et Kokisi, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont qui qui belé peut que décourager mais quand commence 7 ans, ils ont quand même ils ont basali grâce. Les chefs vont pour la témoignage. Ngana mona na ndika mutela les anare.
C'est pourquoi dans l'élo, nabika na koko le kate, même si on a l'équipe mbeniao, même si on a kota la bateau, mais nabika wana le Nazaré zawani fona le kawai. Na ba prédication, na ba enseignement, na ba exhortation, na ba nzembo malamu, ba cantique édification, na ba méditation, et voilà le 13 octobre de Bongisa, 7 ans. Alors par rapport il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, tout couper ça nous a matou. Grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement. mais na kati ya concert wana mateya pe kozala pour na ko gagner ba amen concert munene oyo les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table simple, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors bino ba na Nzambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre ya Mashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire bato ebele et bimisi bato ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele. Pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya onto osenga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozoti na mbongo na yo ozoti na yango a partir compte bancaire ozoti na yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto za na besoin de soutenir na yo ba numéro de banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo et vraiment ekosala malamu Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes ici, afin que tout le monde ait action de grâce. na yo moto pesi mbongo na biso bato tokote ya tozala kaka mosala moko vraiment tosengi na ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir komono ekomama ekozala mingi malamu tala canal ya bien ya kosoutenir afin que Nzambe afuta yo Nzambe a récompenser yo surtout Nzambe s'intéressaka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo eza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. soki osali yango Nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro ya wana ya banque banda déjà kotinda nde nazoloba botinda M-Pesa tinda Nzambe ya bishima Nzambe prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Talelo salimité il y a des diables atambola toujours le logo la béni programme avant ça le programme lelo mais ça en même temps il faut accomplir il faut pas accomplir donc bon ça vêtement bon ça soutien ou soit bon c'est la ou soit bon bila mana pour moi en toi et ça la kabila malamuté et alors moi la temps il y a télémi maintenant nous sommes dans ce ça la ligne de manière ouverture quand on ça ouverture maintenant ce ça ligne to côté tant que vous avez Tiffany yeba to côté là ndako za ya biso to ya to me faire ba kiti to fana ma Tiffany biso to fani et rené c'est le makala kati na kuna bangwana mais maintenant ça ni to timis ko mwana zwa caché au to pesa que ya rouge à lèvres ça ya nini bamba papa na bino ba maman ozola na ngebe le balobi na lala ki na butu na la mukibe na ki mukongo et ça ni passe ba muso ba bako o ba ndeki ba komisa ke pumba obwe ezambo même nyonso za rabongo te o makasi mona esali mabongo ou soit za kanyo to zui papa na kati ya butu wana to bengi pona mobimba na ye to kanise ba maboko to croix croisée donc croix to croiser ngobwe bakani ko to mutu po abeta mutu musute kaka mwana moko mwana ozo nzete za ba nzete mo satanique donc ba nzete mo satanique azui abano bet donc nomba obete la papa na bango jusqu'à ce que ya olim abano fouetter papa maman fouetter sili après jusqu'au nid na rouge lèvres wana ali atia ona na kata munzu après to sala cérémonie salema été salema et si elle to bimito ki et alors le lendemain na ngomba mozo na ngai au comprenant le papa de mena tongo
papa ke bazonga baso directement balonga musala mais à partir de biloko bana oyo biso le pesaki ba makambo ne basala ka bongo au moment est-ce que papa longa musala so que la service mususu na zana le courant le grand service déjà de notre vida kuna que papa balonga musala to tika wana te matifani il faut maintenant de ça la to zonga la place on a bila qui na beta qui solo sur le plan il y a des troubles au moment na mwana oazali na kindoki nene ni peut-être obligé mwana wana donc maman o abotier azoyer à comment c'est ya mutu. Voilà, c'est ça maintenant dimension tu vas dire que parce que tu vas dire que maths au moins la dimension. Il y a que la mémoire maths va sur la 100 balles, bah on tout bazar va débutant. Et là on sait ce que les baba na mata, ni sala et ça va événement mon ya kilo. Même maintenant on sait ni c'est moi bon, ça va il nous a parce que kuna bah non échange maths fani, moi na so za ndoki, au moins na butu so za na komba sirente, il va komba nyama mobo. Au moins tu vas bien en Autriche, au moins monsieur sous le lien, au moins monsieur le panthère. Donc comment il y a ma oiseau porté et ça ma casse et ça la carte de tout là. Mais maintenant lorsque si quoi comme maintenant bongo, notre jusqu'au jour maman na mwana bango mbale to ça la prière on explique que c'est le plat ya femme de Nina Marie Denis to jour mwana na maman na bawale to salisi bango bakomi mwasi na mobali. Donc maman ba no fanda maman zola na ngai eza na cadre témoignage il faut le dire maman va nous comprendre que façon d'aller les papa na chambre et comme on différent mais la carte c'est parce que dans comme différent il faut moi na wana kindoki wana a que le sous pas il y a papa là bango pour la transformer encore dossier mais c'est par là maintenant force il y a nini wana ta salima nous demandons ce que non moi la bani bomata tant que moi la bani sabli à bongo il faut se wana te il faut mettre ça nini abana ce qu'on rassembler encore bana mususu et la bana mususu de rassembler bazana quatre école bana mususu bazana quatre église maman ko mate que o bana na cadre bango ne kodim que ndekero aussi mate non eza makasi batela d'abord moi sur le plan physique peut batela moi sur le plan spirituel na ba prière na ba makambo bele bele et la mati va entendre de ça la bongo aussi to pandi siko bana bana tango to panza au moins la butu to sali rassemblement bana to bise yo bana lelo o bana so fanda pa biloté o mo so butu no tango butu no koma tala ndo ko no fanda mati va bilo to la sabana butu eza la msusu ba pampas o ka to sala to bwaki kaka baba bouchon o mega bouchon o mati fani ba ndika ba biloko ba sala so sala mosaka ba biloko ne bimbaka on misuni maintenant misuni les bandeli d'abord moment sur la ngai soki mwana abana robuma avant comme étape robuma il fallait d'abord l'étape d'abord trouble la raja foyer papa le musala maman comme vie bongo papa pe na ça le musala là ya tient tema ba choc après mais cela maintenant tant que tu sur dans ce que penser sur moi sur gloire na ye ne sur le tina sur moi na ça ni banda robuma il va mati fani ko boma eza toujours makambo et te les cas ba ko boma pesa biso te que non mutu mo ka so ke ni oyo pesa biso eloko oyo pesé na façon oyo pesé mais façon ça ni que non rien ne peut gloire ça ni et bat donc ce que ba biso ça sur ba bilo ba bongo na ba matiti wana to ko sur la cérémonie mais cérémonie on a tant ba na butu ba na tant na butu ba mo na place wana ni me za matiti ki mais la tant so que l'équipe place wana mo na nini et ça toujours na ba matiti alors ko comme hotel de golanga ba phénomène ni c'est là que mutaliboma azna kana likola fulu phénomène ni c'est là mutaliboma donc na kati mutaliboma mati fani et bomba na minimo misusu o na butu tika mutaliboma et ba no sa opération misusu. Donc il y a quand on mutaliboma et que celle de makamlo titi de sin et zongi parce que la quatre mutaliboma au moins la ba million des esprits même si au moins même si ba na ça la délivrance c'est pas mutaliboma au moins l'esprit est bini esprit sous bini esprit esprit la esprit non moi est-ce que lorsque ni sopé to zala ba na msusu ba msusu na ba famille na bango to kuta na pe mutu msusu na famille na bango koko na bango après maîtresse so voilà maîtresse bon c'est la cérémonie moi na bini pas peut bon de passe bokota banda kuna bele koko na mabele na vindika yi mais ce qui te meki ko so la na yi qui a permettre biso que bokota pe to comme le remonter le sam sala matifani des places au komanga neni ya mabe surtout ce qui ko passer ko comme panza papa ne ba ko zo ele ko bataki batba ki bo e botu et botu zali voisin réel les nzete mais nzeta bon la moni na moté ils ont la forme nzeta baseball mais ils ont béton la beta la souka na zabu et alors nde ba kozwa eloko wana ba pesa mwana eloko wana ba pesa mwana wana matifani ezate ka sali la zonzi abana otambola la partout donc mamozo la ngai ko kasete kwa ndeka bomayo azoka la butu
mwana oyo aza na kindelo mpona bongo ata batindi na 12 heures akoya en esprit na kibota abeti oyo kibota abali mpe akei eza bamama ebona na ngai oyo ndeko so makwete na bouche tabo akufi oyo aza tension te bomaki tension eza ndenge mosusu tension te mais eza d'événement oyo mwana na bino afongola déjà nzela nde osala babiloko ya bongo yango na kati na biloko ya matifa ntango kopesa mwana eboto wana koko na bango ye nini moto asala nini akopesa coupe koko ntango opesa coupe eza ne coupe ya makila après maintenant biso na ngambu na biso toza koordonne mwana na bamission mosusu mais koko aza koordonne maintenant ya oyo nini ya kokota siko na foyer mama ozola na ngai bobala na papa ou bien entre famille il y a papa beaucoup na raté bien côté maman peut beaucoup na raté en tout cas il faut avoir casse na prière parce que ils ont babitumba oyo satana a roti kilo na moi temps oyo amener la distraction pour le temps où luka achevé à zo maman la distraction nous on est ce que ba tifani babilo ko na tant ko ko zo lo ko na to comme ça non mais des hommes besoin il y a papa na bino et le temps que ba besoin il y a papa na bino il faut c'est les deux personnalités au bazala katana na bino wana eloko liboso tosala moto aza na kindoki inconscient babomoto boye tokobenge donc mozo bazoba mobo na kindoki inconscient omona leli mwana nakoba losala na mosusu abiki na papa biloko oyo balambeli papa alinga na mosusu mungwa ekota mwa ya bongo soki papa alinga ebatya mungwa te omona lorsque mwana azosala babiloko wana kati ngelo wa melimo wana zako ko sasa makambo kala volonté na ye ngai ka fasa na nini na ngai ba otinga na kuna ko tona simba be ko tona sala be ye bala ngwana ela ki mama ngibala za ye mo la mbaka zaba la langage moko tellement mama ozola na ngai ezaba langage au diable à place na kati ya mutu pona o comprendre te moko moi ke mwana loba la mbila ka bango à chaque jour bon maman de la bala ngwana nini maman zape malam faut la mbila toujours papa parce que ezala le boko na yonde papa ko ba bu oyo afani sele sika moko na yo et ça la bongo tozui to invoquer même ce bon to pesa biso papa na bino so papa na biso OK ça va to zwa singa ba singa za ba singa oyo ba saki apeko ba singa saki apeko ba tifani to zui saki apeko wana to zwa nzete to koti na kati to zui yango to tshamba biso soit ko la baton na bango to si moi la lele na ine ou bien na désert to za na besoin pesa so papa et non moi na osala il faut avant le jour de comment il faut d'abord moi dans un qui est conscient avant de faire déjà les distractions la partie d'abord maman zo la distraction za malamu te tant on est qui est conscient ça la babilo ko na yona azo ba télé ni na sala soko ka sala ça ni na sala za malamu au moins même si afandi bien zuka mai ko trop afanda sopi tant papa so ba noko loba mwana oyo wana biso le pesa ke boto wana il faut déjà voir la méthode nini akosala lelenge nini akosala mpona azwa sikoyo papa akoti na kati ya saki wana saki wana eza lokola comment mpe ça etumbelo esika bakoyitela ye alors ntango sikoyo tosala bongo ekomi moma ngo ntango papa akota boye akozwala eboto na be eza na be mitu boye akozwala mosusu nzete nango kaka wana akotuna mosusu papa na motu siko ntango atumbana ifa tia yango na liloba atia yango liloba kino nde eza boye okufa kufa ou bien alobi ngai baloba na bamboka adéclaré liwa likolo na ye après ntango osilisa abandi sikoyo ozwa maboko ne mibale abandi koinvoke mama ozolanda ngai papa ozolanda ngai faire très attention surtout bien na bamilieu hospitalière ozwati na milieu ya mosala omoni motu mosusu bien bato tu bana kokota na bakouloir to bokutani na biro na ye atie maboko ne boye pendant 5 minutes bien banatiaka maboko miso eza ofungwama ou bien otala likolo yebe ezalaka appel mobimba ya motu aza koinvoke na moma wana aya nalobelaka ngo lorsque nakomaki na témoignage nanga sur le plan ya badocteur yo ozomona docteur azopéré or eza sous docteur te mais eza esprit wana eyo na kati mpona kosala baopération lorsque maintenant abandi kosala biloko wana mbala moko azwi molimo ya papa na bango abandi koya nango ntango akoya nango biso ana porte mati fali na butu kaka nomona so moto akufi so serekea te babiloko bamemelaka wana tokotanda motu mbimba place wana ale tomemi wana tiana nokufa wana nana akufi te mais tobimisi na molimo na ye toyinango ti libanda wana ntango tonaa so libanda ifa komaye na miso ya nsambe mobimba so na miso ya nsambe mobimba mati fali soki eza na nzambe à partir de biloko wana place formule ya diable esuka mais soki eza na nzambe te bakobomoka place wana tina moto alaka maintenant tozwi nzete oyo mwana asimbaki toyebisi ye boma soki otali na kati ya mwana toyebisi boma mwana azomona o papa na ngai parce que les esprits ekoma na moment mo esprit so reconnaître répéter eloko na oyo bango akoma na barésistance omona aosala yango bien te waso maintenant tokosala nini tozwi na mosusu eloko wana tolongoli
au bandé musu bola na ngai musu balubaka to mona ki bakanga ki singa la kingo comme ça était la qualité musu se roza ra vert au mona ndao vert au mona kana ndao to zu vert to zu mai to tse allez to zu papa na bango to invoquer encore au mona e to côté la kata mai wana après to kiti to bisa le panzango et baka mati fanta wa panzango ka pour directement papa va apparaître chaos sur place wana après maman koko après ça du pouvoir pour y accès il faut ce qu'il y a na osanini auzwa mutu ile ka liboso akulongana mutu tango le mutu et que la service ma belé to koma à la longue lorsque nzoto yotika parce que nzoto yotika le faut que partie mogo o yotika na kati ya nzoto ya mwana bawozo la msusu liboko bawozo la msusu misu bawozo donc mwana ko mora ba pesi mwana et le temps ba pesa mwana le ko la mutu le lien le roi musunyoso et alors maintenant tant les otana mwana le ko kindo ko ka fongola ya misu le ko fongola matoi et ça la maman soit mutu mogo na kati ya quartier ou bien kati ya ndoki ou bien na kati ya lisanga la biso na tant que le ko na bana ye pa monaka alors mutu wana ko sala nini to ko na butu to tikeli para musuni sko ya papa wana to pesi mutu wana to pesa mutu wana biso ekei na tongo mutu wana ye pa na mutalisanga la biso efasa ba prier et que bon so lipa et lorsque bon la lipa même la moko mona biso mwana ko bimarabu akute na to na mutu de bana mo to bana ça zo lipa ya ngo wono olia avec que là ndakute yena ke lipa wana simbi ndo mamozo na ngai ezaka lipa soki aliwa yemote après on a lipa wana bango tout ba camarade na yo ko kuta na bango so ko kati na bango yeba directement na musunya mutu wana azo kota na kati ya bazonga kwa senga lisusu ça musuni nanga azo kota directement na kati makambu wana donc so nzela yo ke nguna ya kati na poko zwa akabende zwa yeba ke bloko tout temps pesa ba mati fani wana ezate au jugement wana ezakino matoi maman wa mwana efongami misu efongami frère important na kilo question please tu l'as dit que nous l'avons été posé au église. Et on a tout une question. Est-ce que ceux qui déjà moi dans un kindo qui déjà va s'aller à côté d'un doki musus doki un pas copier c'est kindo qui musus. Oui, mais avec au sein la boutou pesa ngelo non. Oui, même monde de kindo mati famille le oui ezabongo monde de kindo qui ezalaka désordre mati famille. OK, ça désordre. Au monde ngai nazala kindoki parce que tant que bangai ko bimela butu mati fana ko no bimela butu no kende boy yeba que la butu déjà monde mususu mati fana na moment ezaka bandoki mususu ba ko nazo na département la bango ba o ko butu ba ko na département la bango ba o ko ba ko na département la bango o ko mususu ba besa na butu le ko la tezo mbembe zona liseke o kino kundira bango na porte kuna azapela musane mais mususu ko ba butu na la tongo na pe bote na pesa sous mon kindo na batsi na kindo a tout passer à pesier et quand on appelle la place on a kindo pour pesier alors c'est la même personne la koko na bango en même temps c'est la bataboué en même temps c'est bon nyo soirée comment yaye mais moi na carte c'est batu muso ba bakadino o ba sambele ni mutu ya mutu kindoki o asanzi musuni en tout cas ba nzambe wana pena ezala kate et tikala ba muzala te na monde bondoki yona mati fanso ka leli petit ezalipa et donc on a quatre dans le sol que non ah bah le senti que non va pouvoir zo kota on s'en gamme sonité après c'est le musulman c'est le musulman ni matifani et ça va bien le kuta je sais encore lorsque na protocole mitawa na pour deux semaines boy et là on kuta na papa mo boy quand on zo ba lisolo azaka pe musa ndanga ba timi na ba biloko na mapango ba siko là na tango na ye na tali donc mutaza mutamaka mais ba tali après c'est na mettre même bien la bise note na sama démonstration ala so mon na kinga démonstration nini na sense ba na mikimba biloko balisa biloko balisa mo misu yo zo biloko ne mo kwale o ko tsemba tunale o transformer de miso de miso ngwa frère bo maka moto tika ka ile kaka ile nezala ka bongo mais tant déjà moi na allié kindoki eloko mususu te o ro de nouveau moi ce que ça va prier te ko mona yesu parce que me ngana mo ni mo matifani ezali mo ni mo ama bende ko tikati na yo ba ko sambela pona yo e umu na mo kena ou soit une source net bana moi baba ni ba prière ou maman a comprendre que net moi mo bonabi to meka boye mati fani premier jour de kei to ça l'appelle moi la télémi moi ba ni ko la couloir en esprit moi ba ni ko la couloir maman bango abimi a télémi so côté maman bango télémaki donc moi ba ni liwa et lim donc c'est moi ce que moi so moi le mot c'est pas sur la maman bango bonene si tu dis tu la barabara tu la foule tu famille sous tu vas sur la prière c'est maman maman côté tant que esprit ba maman bimi avant ça la prière
ça va prier ah ti esito luka mécanisme le lenge to zwa mwana wana rien to zwa ka ngote donc moi muto si azu le boko na ye akoti akata ngola mwana apa luka le kami azu ba même sous la motongola eza bien le kuta matifani ndio ngo mona lelo muto asimbe ya bisi ligolo ce sont des histoires au diable yebi ba chrétien so ba mona ba so ba spectacle na kata spiritualité ezala kata matifani so que les gens les ya musulman matifani on va ba boss mais abina sila suki mobo te matifani tant déjà la biso déjà que juillet déjà marteau efungwami noko efungwami miso efungwami pourquoi parce que comme tu sonné cloche non premier jour ils apprennent tout l'accent là le jour où tu calana à ticket médication uniquement il me dit non to ça la place interne aïe le coup tu vois que mon tout petit le caméra biso on peut pas être bon ça va quel est la wonzi mamozo na ngai bana baleki bayaya on mona kindoki mususu to bani ko pesa bana on mona mwana azali mayele na classe maman et bien maman la maman va tourner là peut que c'est bon mwana bandaki ko za mayele na classe mais à un moment donné ba tifani mwana a comprendre la chose sur la classe mwana akoma mingi bazeli na ba jeu na ba film les latina na la dessin animé tout la blague mais quand on a ma les na besoin c'est ça maman ils ont le dire dessin animé on a besoin désorienter mwana na voix ou azé parce que mwana na aza déjà l'étoile malade mais le ba pasteur ou nous avons beaucoup tana de sambela pour la délivrance à mwana. Merci, je pense frère Michael pour aller l'autre Kosukawa et puis na mikolo ko ya hotel sepso affaire ya Wendy. Nous voilà routine na na Wendy. Comment ça se passe na ba mission, tout ça, comment un enfant sorcier maman koko détecter question suka juste pour te clore. Est-ce que moi na nyoso ndoki botinda ka komara salité. Mona muke. Fazara salité. Ndoki propre azarate. Et matifani so bien nami ko kota pe la carte pe la bondoki au moins vrai ndoki ba propre si ko elo ko sala matifani au moins la plupart tout ba shege so la ngeli bango bangani no azaka kindoki alina bo papa la bango ba bengane lorsque moi ba bien déjà foyer a commis déjà la libanda et matifani yebake l'esprit noso ezango wa porte ouvert ba ko ba samba ko mais ce que vous voyez na bongo au même moment quand ndeko na biso na yebi ba ba ndeko na biso ya ba ta ba beta bango ba pa 5 heures ba papa na biso ba ta mi ba chapeau ba bango nini ya boya so vous voyez ba na bongo kila ba couvrir bango ils ont des prières de calmant so moi za kindoko ba transmettre calmant papa et le nom na ba nyonso après zu mwana ba ndiko lesa mwana ba ndiko lesa mwana pompe mukomo no zo na kati yo kuma bo ote ba moment temps pour le côté ngai ba tanga na fela ba kadenga les ala bon mais ça ne veut pas dire que non ndokino so il faut ça la kaka salité na si tant on dit makama wenzi au monde parce que na kata makama wenzi au monde ba kolibela ba pavillon par pavillon pour moi sur le pavillon il y a oya ba to na qui d'examen case ils ont la pavillon ni peut battre la ligne mais c'est par là maintenant au moins que non qui ndoki ba pavillon par pavillon na robeta li solo pavillon zan du cœur ya bazan grand marché parce que on les a boulot on les a véritable boulot parce que ils ont joué rôle ya moi et ils jouent rôle ya mutu na ko blesser ne pas ba tout ça que le somme ba biloko na ba mutu ba qui ne place un peu là spirituellement à coup de wenz na coup de voiture par à coup de ba to kata ba to ba tek à son but à baloki nabi une fois lorsque maman belaka pesa le momo là qui ne ko zule fumbo et alors tu as vu momo na tena poche na baloki na meke matasko nzela ya kulumba donc c'est ça ko benza kulumba te dina marché ya lola wana batana ba nzela ba kuta ba papa ba kenga ba dépôt ya ba marché alors on dit ko wacha ko mesa abila kolomoko na mutu abila kolomoko to bi ka kolomoko so bi ko ko na bu mais so na le kala pembeni na ye na tala le no sa tala le bi mele bi tala na yebi très bien na moi to pe maman ki tira so que nous sommes na ba dépôt na mona ka ye so ko ma ba ka ba ticket ye mu tazwa mais na butu on sala makamusus. C'est bon, donc ba kalmara ba esprit ya bana kindo kido ba maman to sunga wana to kangamana bana obuki nautika mwana ba délivrer été ba kalmaka esprit to ba so ba calmer esprit et si li to silité ba réaction ni ça la maso ba calmer esprit est-ce que ça délivrer toté alors na ba misale salamaka na ba wenje par rapport à la sorcellerie conscient et inconscient. Que le Seigneur bénisse, mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, nous allons pour soutenir vraiment frère Michael dans ma prière parce que les hommes à chaque fois ils ont un combat par-ci par-là pour soutenir encore les Nazariens parce que ils ont chaîne ce qui les lots na dévoilé encore na mission à bateau c'est parce que Nzambe alingaki que ezala pina malam en tout cas celui de benga numéro toujours na pesaka plus 243 89 99 27 616 Nzambe apambola bino. Que le Seigneur nous bénisse. Merci na bateau nous parlons. Merci aussi na pasteur Timothée Bissika Zali na madame maman Tantine. Que le Seigneur bénisse tous les enfants. Papa Guy là-bas là on te rend Nzambe. Maman Lorraine là-bas là les Nazaréens na katanda kuna bino kola pambola bino apambola Marlène Douy la petite sœur de sa grande sœur Nekab ndeko ya ndeko na ye Nathalie Moussibou maman générale maman Betty Kokeleya aux États-Unis maman Madi Kebani maman chérie maman Mariam la prophétesse Mariam la France maman Marie-Claire Karawa la papa Karawa Timothée Wante maman Foura Tabou ya papa Kaïs Alain Kiakala Yves Bolofa Rose Ngalula bana nesoto na pesibino la big salutation papa Moïse Mpiame na logement ebisiko zali na Kananga donc na Kasai Nzamba pambola bino na Moïse bisika bozali les deux Moïse bozota la biso na papa donc boza 3 je crois bozota la biso Nzamba pambola apambola biso nyoso bana na ye ciao na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là tout monde na eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona ki mona mbeso ko likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awo zika biloko kolia. Eh maman Nazareta Nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta. Dans un système en bimbi, dans mon chingon. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Ça
loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi ya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoyemba